Basango Namokuse, bonjour. Oui, c'est que dans le pouvoir. On va balancer sur les réseaux sociaux, voilà. Mais il a dit, mais pourquoi la tenue n'est pas de la coalition? Matondo mingi, bandeko bonson, boko landangai, nakati ni émission na biso, Basango Namokuse, nouvelle en bref. Toye penza tolo balikambu ya destitution ya Jean-Marc Kabunda. Oyo penza ba salaki coalition na bango awa mokili ezalaki penza kitoko pona bango FCC cash moto koloba te moto kotia commentaire te bato basali libala na bango ezalaki soko olobi yango benda bika boko mesana je crois que lelo bandeko bango moko bamoni komesana na makambo boye ezali penza pasi mingi na yango wana to koloba tango bato bakobundela ekolo ezalaka mingi mpona intérêt ya bato nyonso. Mais tango bato bakobundela ekolo ezali intérêt biso tozwi mwa kwango ya biso botika biso obe kimia botika biso obe ejitalala résultat ya makambo nyonso ezalaka boye. Bongo Jean-Marc Kabunda badestitue tomoni penza epesi mbilinga kuna na kati na parlement babendanaki mwa makofi etamboli ekei boye kasi Janine Mabunda alobaki mbilinga nyonso ekosalema po ete biso tokontinue mosala te akontinuaki mosala te na suka konte biloko ya bango moko na moko no te epai oyo baye kodestitue Jean-Marc Kabunda. Jean-Marc Kabunda destitue akosuka boni ya lobi te alongo yango penza moto likolo po ete ye adenonce mabe mpona bango boyibi ete basalaki miango bongo po akosala penza te babimisa mokoto na mbongo oyo penza ezalaki eleki ata ngomba molai penza. Nde Jean-Marc Kabunda yaki koloba yango na nzela na bilili epai oyo bango bamonaki yango penza ezali makambo elongo bani te. Ndenge tokoloba ete makambo ezali pasi mafinga eleki mingi entre libala esalama coalition ya FCC cash kobenda ezalaki mingi te epai na oyo Jean-Marc Kabunda ya longwe. Awa boye Jean-Marc Kabunda ya longwe, Jean-Marc Kabunda ya kosala boni. Jean-Marc Kabunda akozonga lisusu makasi na kati ya parti ya bango UDPS wana ezali motuna tomona bango bakoma na kobenda na baoyo bazali soki ya progrès na baoyo bazali IDPS, les peuples d'abord, ceux qui parlement debout, donc et comme kopesa moi mbilinga IDPS na kati nango bango moko bazali penza lokola vert et pasuki biteni na biteni bazali na kati na kobenda na kati na kopanza na penza bongo bandeko to bengaka ba combattant bango balobaka IDPS ekomi parti oyo penza ezozala fragiliser to ekozala fragiliser esengeli bango bafungola miso basala penza keba mais lokola bato mosusu ebele bazoka makambo nyonso na sens moko négatif bazalaki komona yango lokola mafinga komona yango lokola critique nzoka nde bandeko bazalaki kobelela bosala attention nzelo bozali kokende bino moko nao na kati ya ndako bokopanzana ekofragilize bino ekosala bino penza mobulu lelo makambo tokomi komona ezali obe komona na ndenge maloba bandeko bazali koloba yango epai tokoloba na bandeko soki bakosala o reproche nyonso kozwaka yango te po bayini ngai po balingi ngai te po na boye basusu bakendaka mosika balobi ezali kamo na tribalisme ebongo boye bongo tribalisme bongo bandeko ya biso moko mpe bazali ya kasai oyo mpe bazali kotelemela likambo yango tokoloba boni yango tokoloba tokimaka mwa béchappatoire na epai boye bandeko bavandaka basololi nde likambo penza oyo ezali ya kolunguba na bosololi penza likambo oyo bokomona ete eloko oyo plus tard ekobota mabe kasi soki bandeko bakozwa makambo nyonso mabe soki bandeko bakozwa likambo nyonso mabe kaka kobeta fimbo iyo koloba boye iyo koloba na biso boye eyali mabe moni penza koloba bongo te ezali likambo bakobeta fimbo te kasi ezali likambo bakoloba makambo po ete intérêt ezala général intérêt ezala national kasi ntango moto komona yobe sani na ngai ya kpanga sani na ngai ya malemba sani na ngai batieli ngai mbisi ya mai nalia obe ngai moko pondo ya limbondo ezali makambo na ngai tali bino te ngai nazwi kufa nzala epai na yo tala epai tokomaka na kati na pasi tomoni penza Jean-Marc Kabunda ndenge amataka na punda atamboli eloko eshokaka bandeko ebele Uber alobaki vous voyez ce qui donne le pouvoir donc ezalaki pasi nani andimaki ete lobi de pesa komata na punda bongo Uber akoloba ke voilà ce qui donne le pouvoir nzoka nde ezalaki lobi ezalaka bato bakopusana pene po bango baluka nde bazwa mwa lupemba kasi ekomaki na sens inverse bato bakomi kokende de po bazwa lupemba tala epai esuki lelo Jean-Marc Kabunda destitue mais ezali eloko oyo esali pasi mingi tokotala est-ce que makoki ezali IDPS batombola mapeka likolo moto likolo bameka esuki koreorganize parti bavanda na kati na jitalala bazonga na nsima ndenge balobaka
bazonga bato batala ndenge nini esengeli mboka oyo ebima na kati na likama na kao oyo ekoti. Eske ezali lisusu possible? Makoki ezali na bato oyo bamoni ete te awa epai totutami biboto evimbi mingi tozonga nsima tofinama ya moto tovanda tosolola tobongisa makambo oyo ekosuka boni. Bakombatan balobi mwana ayokaka eloko eleki tika eyali te, eloko eleki yoka ezali te. Bongo makambo ya RDC ekosuka boni. Tozali na bino wana ezalaki basango na mokuse oyo tolingaki topesa bino tokotala Jean-Marc Kabund après destitution na ye ekosuka boni. Mais atikali obe député na kati na parlement bazali na mongongo ya kotombola ya koloba ekozala boni. Congo lobi nango ezali obe koyebana te, ezali penza mwa pasi mingi. Tokoyala bino susu ngonga moko na kati na émission na biso basango na mokuse. Napesi merci na bino nyonso pe tosengi epai na bino bosabone na YouTube na biso, bosabone massivement, bopartager ba vidéo na biso, bokommente ekosala biso bien. Voilà, topesi bino merci. Bosabone na YouTube, bosabone na Facebook na biso, na ba page na biso nyonso pe bozanga te tokoyebisa bino radio na biso www.radiosanseffet.com. yango penza ese ezongi ezali opérationnel. Numéro na biso ezali plus 33 6056 92 662. Olingo benga biso po toyamba una émission, benga biso tokoyamba una kati na bokebi bonso. Olingo participer na ba live na biso tosalaka, obengi obe na plus 33 6056 92 662. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous aime beaucoup. Que la main du Seigneur soit avec vous. Merci et bye.